Deni. Tangu makambo ya koluka kozwa bonsomi eyaka makasi, papa Kisolokele, papa Joseph Kasavubu, na ba politicien ya tango wana, bakendaka na table ronde na mokili ya Belgique. Kasi, liboso bokei na bango, papa Diangenda ayebisaka papa Joseph Kasavubu ete, tango bokokoma na table ronde na Belgique, bako pesa bino bonsomi, kasi, batieli bino, mitambo ebele ndakisa. 1. Ba Belge, posa na bango ezalaka ba pesa bokonza liboso na papa Kisolokele. Po batalaka makambo oyo roi Albert Ier atielaka loboko to signature na tango papa Simoki Mbangu abimiselaka ye na boloko na Allemagne, kasi papa Kisolokele ayebisaka bango ete bokonza liboso ya mboka na biso RDC ekende na maboko ya papa Joseph Kasavubu. 2. Papa Diangenda alobaka na papa Joseph Kasavubu ete bako pesa yo bakesi mibale ya kokangama. Okopona moko ekozala na mabele, mosusu ekozala na mbongo, kasi yo pona ya mabele. Elembo ekolakisa yo kesi oyo eza na mabele, oyo nzinzi ya komatela. Nyonso esalemaka kaka ndenge papa Diangenda alobaka yango. 3. Papa Diangenda alobaka na ye, bakotuna yo lisusu, tango bokozwa bonsomi, mbongo nini bokobanda kosalela? Nde apesaka ye mbongo ya pape ezalaki na foto ya papa Simoki Mbangu aniata mundele na mutu. Yango mbongo alakisaka bango, tango papa Joseph Kasavubu alakisaka mbongo yango na mindele na table ronde, eningisaka bango pe bamitunaka mboka nini to pays nini basalaka mbongo wana. Kasi bino moko boyebi ndenge nini bosalelaka mbongo yango. 4. Po ya bosuksi mayele ya babelge, bilamba ya bokonzi alataka na mokolo ya proclamation ya bonsomi ya RD Congo, ezali bino ba papa bolatisaka ye yango. Bino po batu boyeba lolenge bobongiselaka yango na bolingo na bino. Mimekano to bateste ebele oyo mindele bazalaki kosala papa Joseph Kasavubu na tina ete akweya kasalongaka elonga emonanaka na lisungi na bino ba papa. Papa Simoki Mbangu Kiangani, mokonza bule. Biso libota ya papa Joseph Kasavubu, libota ya sengeni pe ya bayombe banso. Totondi bino botondi na maye manso bosala kati na biso na bikamwa na lisungi. Pe na bolingo oyo bolakisaka na biso na tina ete papa Joseph Kasavubu akoka kosala manso maye bobongiselaka ye. 3. Bambeba to ba faute oyo papa Joseph Kasavubu asala. 1. Papa Simoki Mbangu Kiangani, mokonza bule. Na mokolo ya proclamation ya lipanda ya mboka na biso, papa Diangenda abengisaki papa Joseph Kasavubu na ndako na ye na monkoto, alobaka na ye liboso ya molonga na ye Ngoma Masunda Hortense, Joseph Kasavubu, likambo moko etikali bakotuna yo na suka. Tango bokokitisa bendele ya ba Belge, pe bokomatisa oyo ya biso, mundele moko akotuna yo bozwi bonsomi, kasi lingomba nini oyo ekotambolisa bokonze na bino? Pamba te makambo ya leta to gouvernement ya ekolo etambolaka elongo na makambo ya nzambe. Papa Diangenda lobaka na ye azongisa eyano boye. Tozali na lingomba na biso ya Kimbangiste wuta le 24 décembre 1959. Lingomba ezwaka mikanda pe eyebanaka na mokili mobimba. Kasi papa Diangenda azongelaka likambo yango mbala misato na tina ya motuna wana. Tango babimaki na ndako ya papa Diangenda na bozongi epai na bango, mwasi na ye Hortense Ngoma Masunda alobaka na ye andima makambo ya papa Diangenda alobite, kasi apona lingomba ya katolike. Pe alobaka na ye lisusu, yo mutokomi mokonzi, okobanda koyamba bapaya ebele, okomema bango pe kovandisa bango esika ya mandalala.
na bongo papa Joseph Kasavubu alandaka ba conseil ya mwasi na ye na basango to ba prêtre ya lingomba ya catholique pe aboyaka oyo papa Diangenda ayebisaka ye. Tango mokolo yango ekokaki le 30 juin 1960 bapesaka papa Joseph Kasavubu motuna yango mbala misatu kaka ndenge papa Diangenda ayebisaka ye pe papa Diangenda azalaka wana esika bazalaki kotuna ye mituna pe papa Diangenda azalaki kotuta ye na lokolo pona ko rappeler ye na ndenge bayokanaka kasi papa Joseph Kasavubu tala lolenge azongiselaka biyano eyano ya liboso lingomba ya batata na biso to katoliki eyano ya mibale katoliki eyano ya misatu tokotala makambo ya mangomba sima. Merci beaucoup. Na technique, na élément, beaucoup côté la biso, ya Bolimbi Sibongo, ya famille, ya papa Kasavubu, ou Azalaki Bongo, premier président, ya République démocratique du Congo. Nde tozali ko lobaete tozali bongo en direct, ou Azalaki Bongo na poso ko intervenir, ko pesa biso ba témoignage sur vie ya papa Diangenda, ko benga biso na plus 243, 97 22 423. Tomoni tozali na appel ya ndeko na biso nde toyeba soki ezali bongo nani. Bonsoir maman. Bonsoir papa Lando Alfonso. Sango nini maman na biso na mpoko ya lelo. En tout cas, merci na remercie yo pona likambo yo sali ya ko pesa ba souvenir ya papa Diangenda et sali esengo mingi. D'abord na pesi mbote pe na pesi bandeko nyonso bazali kolanda mbote ngai mama Fifi Ndongala. Okay. Naza tellement na ba souvenir ya papa Diangenda Kuntima pamba te kokola na biso otokoli bo jeunesse na biso simba maki na papa Diangenda Kuntima banda bo mwana na biso tokoli na kati na likambo oyo amemi biso asungi biso tango na kutoyeba kiteke Nzambe. Okay. Après. Donc, ma souvenir est belé à papa Diangenda à partir de temps na ba classe. Ndenge to banaye ko kende pa na banani ba maître na biso ba banaye ko mema biso pa ya papa Diangenda. Ndenge azali ko pesa biso ba conseil, ndenge banaye ko tia biso bilembo bokina ba parents na suka ya na début année. Bozi bilembo pa papa Diangenda. Ndenge alakisi biso ndenge moto akoki kozala na kati na mokili ke tozali na mokili mais toza ba mokili te. Tina ndenge toyei kokuma ba souvenir ebele. Vraiment mosu nazala na mai na miso so namoni bafoto ya papa Diangenda naloba kaka neti naloba ye wana kaka papa simoi mokenga me namona neti azonga lisusu. Donc siko lite ya nini oyo ukanga na bomoi na yo oyo uwita bongo epa papa Diangenda. Bon Nzambe na ye na tous ces souvenirs un jour nakendaki nazalaka na ntango wana papa Diangenda ngatika biso nga akende na centre d'accueil ntango nake na centre d'accueil boye eza ebele me na oloba nanu wana donc na ke na centre ezaki na ba jeune mokola suka ezaki ba jeune atuna biso mutuna wana nga na uti ko sisa ni na ko za diplôme d'état nanga. Okay. Atuni mutuna na kende ko zolo ko na tuna kinete nga na zalaki wana jour ango na zalaka ndenge bato bazongisa ki papa kende mokola ngo ngai nalingaki na kende kozwa nga alingaki nazaki na posa na pesa papa mbote mais nazaki na mbongo ekokaki te bato azopesa tant tokomi sikoyo nga nakoma pembeni ya papa na pesa mbongo papa Henri alobi te bato mosusu boza bambongo ya nini botia na sani esalaki nga pasi nabi nga nazwi elembo naza na elembo te nazwi elembo ya papa te fali na pusa na papa azala soki amoni bongo mona mbabo atio elembo nakamati kaka nazotia mbongo na sani naotalaka papa esala nga pasi amona ye pasi nanga ntango nazongi na ndako na butu nalali papa yaki namoni papa Diangenda ye atie ngai ye lembo
na ndoto papa jange na tinga elembo asimi nga babengaka na kikongo bikonko soki ya nzoto nyonso bacoin nyonso soki na koloba so bacoin soki banini nayebi te omoni bikonko wana nyonso asimbisimbi nga nde papa jange d'après avoyageaki na ye akendaki ndenge akendaki kotika nzoto na ye tomonana esu me eloko wana nakanga yango ndenge ayaka kotia ngai elembo na susi oyo nazalaka nango aye kotia ngai elembo ya molimo donc etikala na nga naza nango ebele ya koloba nayebi te soki na continue okoki oza na temps na yo nyonso tu okoki kopartage na biso parce que bato mosusu bazwaki opportunité ya komona ye physiquement te basololaki na ye te bino bato bozwaki opportunité wana okoki kabola na biso oyo bamona ye te mpe bayokaka ye te ozali mpenza na temps na yo kosolola boye soki nalobi kosolola c'est trop na papa diangenda parce que ntango wana biso tozalaki bana mike mais tobande kokende komona ye azalaki na biso donc amipesaki nzoto mpe molimo na ye mpo na biso surtout mpe alingaki bajeune mingi encadrement ezali kitoko na baparent na biso tobandaki kokende pa papa diangenda akoyamba biso kitoko nayebi ke mokolo mosusu tokendaka na famille mobimba na mama na biso tokomi pa papa diangenda toza na leki na biso moko patu ndongala sikoyo ale papa azopesa biso mai tokomi owela mai omoni papa diangenda azopesa mai ndenge ezalaki na badebi ya ne nyonso azopesa mai tokomi owela mai wana ye alobi balamoka alobi abu alobi muta muntu abengeleki na biso wana muta muntu bopesa na liboso muta muntu amela soki ya meli bongo bino bomela abandi na leki na biso me abandi na abengi ye muntu a muntu donc muntu akala kwa mpo na ye amona eke mwana ndeko na biso naza ya kala wana lisusu eza souvenir mais oyo ya makasi na koloba ngo lelo na banda koloba ngo te mais lelo loko occasion oyo monani mponga nalinga papa diangenda mama tozali kolanda yo papa diangenda vraiment donc nayebi te naloba pena papa nanga yango wana mpe nalinga papa simoki mbango kiangani mingi mpo mosala bango basali na biso eza kitoko makasi apart bonzambe na bango mais eza toza bana moko ndenge ye moko aloba ngo bana mapamboli toza vraiment bana mapamboli ngai nabotami kimbangiste kobotama na ngai kimbangiste bakoko na ngai koko Toma Lukau voilà Samuel azali mpe koko na nga kota ya batata na nga oyo atunaka donc voilà Samuel aza tata oyo aboti papa na nga oyo atunaka papa Simon Kimbangu alobaka na mbote mobikisi ya bato papa Simon Kimbangu azongisi olingi te bato babika na kombo na Yesu bato bazaki ya makasi epuis alandaka papa Simon Kimbangu epuis bato bango nde bazali bato ya makasi oyo basimbaki mosala oyo bapesaki papa Simon Kimbangu maboko bakenda kokufa na likolo donc oyo ye mpe moto apesaka malongi na papa Simon Kimbangu azalaki logi ye mpe kota bo mama na ngai papa Lukau Toma Lukau ye azalaki moto mvwala lulendo evandaka epane na moni otiaka nini moko ya mvwala lulendo ntango azalaka na mboko oyo kimbonza mvwala lulendo ezalaka mpe na kati ya ndako ya koko na biso atikalaka nango ewumelaka epai na ye donc ye mpe abombaka likambo donc toza eza nde papa mpe tozali bana vraiment ya mapamboli en plus koko na biso Toma Lukau bakangamaka me ntango bakendaka mbanza ngungu ntango mama mwila akendaka mbanza ngungu baye bakompaniaka ye ezalaka koko na biso Toma Lukau azalaka bango mpe bakangaka bango me mwana temps ya moke baliberaka bango mpo bamfuma papa Simon Kimbangu alobaka na bango bino bokoki kokangama te parce que bino bopesa donc papa mfuma longo maboko bino bokotelemisa lingomba oyo epuis basalaka ngo bazalaka na papa mfuma longo koko na biso azali koloba ntango mosusu kutu donc bango mpena nde même ntango bazwaki place oyo ya mokoto wana bango baboyaka esika na papa mfuma longo azwa esika wana alobi ke non mai eleki mingi papa mfuma longo abi esika oyo tata na nga bandaki koleka awa ngai
kaka place yango nga na ozwa donc koko na biso azali na kati ya histoire wana mpe koko na biso kaka tomaluka oyo apesaka papa solo mingi te papa diangenda ya solo ndenge naokaki ye nde naye kobona na bongolo yango wana yaki bateme na katolike makanisi azalaka mondimi ya liboso na lingomba eza papa dialungana na ye mpe soki eza mpenza ezali bongo bango siko bayaki kozwa après mokolo yango ntango papa diangenda abengisaka bato nyonso nde parmi ezalaka ye nayebi te soki na papa nini soki papa wa nzunga sauna nayebi te mais oyo apesaka bateme na papa diangenda kunzima nde ezalaki koko na biso koko tomaluka bon kuna toleki wana bahistoire bakoko donc côté tata côté mama toza vraiment bana nkoli alors mpo na nga moko expérience oyo naza nango na papa diangenda kokola na nga na lingomba nazalaki na lingomba nde tokolaka toza bajeune ozoluka mpe oyeba nano kaka kiéglise kimbangiste olandi mpe baninga omeki nga na kendaki vraiment na bagroupe de haute totangobengaka bagroupe de réveil groupe de prière ntango nakoli naye kobala nazozela na ya poto namonaki nayebi te bamakambo oyo banda oleka kaka nde biso tozala na église olie topesa bato bapesa makasi ya mosusu okende mwa bambwakela banini ebandaki kotushe nga sikoyo bato ya groupe de réveil nde babandaki koya koteya nde banda oleka banda koteya bateyaka ngai elekaka biale abandi kokende mwa baséminaire na bango papapapapa nga ndenge nakendaki nakomi na église moko de réveil soki seka na baninga na ngai wana témoignage ya monene naza nango mpona papa diangenda nakomi kokende mpe me ntango nakomi kokende kuna nazokende me na butu soki nalali mpo namona papa diangenda excuse-moi motunu ntango ozokende kuna na ACK ntango ozokende na ACK na église kimbangisi mpo ozokende to otimi église kimbangisi natiki église kimbangisi te nabandi kokende kuna nakomi kokritike nakomi koloba bino bosambelaka bato bozosambela bato biso kuna yesu kristo biso toyambela jésus christ donc kuna oui papa donc ndenge balobake bozobenga ye nzambe bozobenga mutu nzambe ngai nakomi kosambela yesu boye nakomi kokende na nga kuna nabandi okende kosambela kuna me papa mfumalonga ntuka bandaki kotika te soki namoni ye te fo namona ta mosusu bato tozokende na nkamba ya nzela nkamba tozokende omona baninga bakoti na nkamba ngai naleki moye nakoteza ti kaka bongo donc nazalaki kaka komona kaka bongo nayebisi pasteur na biso kuna place nakendaki ngabi papa pasteur tala makambo nga nazomonaka alobi na nga te omoni lokolo owumbeli ya église wana biloko wana fo tosala tu fo kosambela mpo ekende eza bamakambo ka malamu te ya makambo ya malamu te lokolo owumelaki mingi kuna ifo tosambela et après jour oyo ke omoni fo témoigner mpo nakende mbangu ya makambo ezalaki ebele ta mosusu nake kuna boye bango bazopesa lisusu bolandaka exemple ya bakimbangiste ndenge nini basalaka mosala ngati kokomosanga mwa pasi me mokolo nalobaki na témoigner wana nde témoignage monene naza nango mpona papa diangenda nalobi non ngai ifo na témoigner ndenge nayebi yesu maintenant ça va nakomi kolanda yesu nakotémoigner mpona makambo jésus christ asaleli ngai lobi nakotémoigner dimanche lelo nalali na butu oyo nyonso histoire nyonso bamama na nga bayebi yango bandeko na nga bayebi yango nalali na butu ntango nalali na butu boye ali papa namoni sikoyo na se retrouve na église wana po nzembo deja na préparaki nzembo mpe na lingango mingi nzembo yango ezali nzembo kaka kimbangisi. Aujourd'hui j'ai découvert ton grand amour, j'ai marché perdu dans l'ombre de la mort.
ton amour parfait m'est sauvé de la mort. Cet amour me garde et me rend plus fort. Mon Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé. En t'offrant toi-même, ton sang m'a lavé. Les plaisirs du monde ne m'attiraient plus. Que toute la terre glorifie ton nom. Nzembo yango na pona na témoigner pona Jésus Christ, Jésus Christ. Na butu na lali, na moni siko balaksinga na koti na kati ya église wana. Nazaki na église wana siko la ina témoigner mbala moko epesa mayele ya pona biso batu oyo tozo néglige, toza na kati ya esika ya solo mais tozo yeba te que toza vraiment na Nzambe. OK. Donc na koti na kati ya église wana mbala moko na bandi ko témoigner ezoleka te. Tango ezo mbala mona moni kala bandi kolela na moni papa Diangenda. Na yeba te na ba est-ce que ça papa Diangenda? Papa c'est Simon Kimbangu ya liputa mais ezalaki papa Diangenda parce que papa Simon Kimbangu alataka liputa non? Na tango wana na moma na wana ezalaka na ba année na koki ko yeba souvent bien vointé mais ezalaki na ba 1900 ba 80 tout ba dit donc ne ba na Kinshasa 1990 et quelques. Okay. Ba période wana. Après papa Diangenda continue ba soda mi balani kusi. Nga na moni ba soda oyo ka ba soda mi kusi wana. Papa Diangenda ba vandi na libanga. Hein? Ba Armageddon. Ba soda mi kusi ka mi balé. OK. Na papa Diangenda ba kuti. Ali avandi na libanga oyo na mwika libanga moza iko na papa Diangenda avandi wana. Tango avandi ngasiko na kumi na zwilo kwa na kumi kwa mtu moko azwi abandi ko balwa nini PV na bandi ko baka papa ba soda na ba pati église wana ba zwi ngai ba bimisinga na église wana abimisinga bakomelinga na munene na monika munene na nini na tableau mobo kimbangu ya munene kimbangu baswinga babimisinga na église wana tangu na bimi allez na lamuki bondoto na bangi na dimanche bona bite na keka église mais na otémoigner ta komaki na teti moko kosaka te kiso eza mulai teti penanga penana binana na pas question bena bangi na dobi na témoigner te mais dimanche ozoya na bifo na témoigner na leka liboso ndengi scène wana na mona na ndoto ndenge sa mais na mona ba papa te na mona ki ba soda te mais scène ndenge lekaki na muninga na ngaba ndo beta soki sente wana ba moni ki na oyo baka papa pour dire que ne témoigner parce que ezala ko comme le quoi te tu toujours mona au moni c'est compliqué yango makamusu soki Nzambe moko asalité eza mobolo. Donc na kenda ipenaka na témoigner na komi na balexinga pe liboso pe balinga mingi taka moto uti kimbongiste bayamba biso kitoko oui basala tout va convaincre yo allez na kepe na leki liboso na bandika koyemba nzembo na bangai na ko témoigner ka Yesu Kristo na ngai na nzembo olena bizolanga pe nzembo ka kimbangiste na bandika manger aujourd'hui j'ai découvert boy na ndenge kuto na yeba kina kokasi ko yemba na nzembo na bandi olela na ndo papa yango ozo ko beta na régie yokana nzembo bozo beta na tiens na yoka dans l'ombre de la mort ton amour parfait me sauve de la mort cet amour me garde et me rend plus fort. Mon Jésus, je t'aime car tu m'as sauvé. En t'offrant toi-même, ton sang m'a lavé. Oui. Le monde ne m'attire plus. Que toute la terre glorifie ton nom. Ah, vous êtes fort, hein, Masolo Kimbangu TV. Nanze pour moi, bravo. OK, merci. Continuez, Naï. Nzembo donc etikangai na façon moko mususu donc nzembo yango yango wana allez na bandi yango kaka boye nazwa miloko ya molimo bazo comprendre nga susu bazo lela kaka nazo baka papa
voilà nous na ebisa yo papa journaliste na bim donc nazongi na yo na kina soni na muninga na nga continuer nzema mpo na lakisa ki assist yango nga na yo vanda na tikala siko zonga na église wana donc beli kipelekesi na yebi kutu donc ndeka papa lakisa ki ngai ke abimisi nga na église wana et puis na bimela ndenge wana na bimela ndenge wana na bamama na nga kutu babande mpe kocomprendre lisusu te nakendaka lisusu te nafandika mpe na ndako kaka papa diangenda kofanda na nga na ndako papa diangenda kaka papa na nga papa papa aya lisusu nalobi na kosambela su te c'est fini nakende boyeboye tato nazokolandalanda nga kaka bazolanda nga na si nakendeki na nga nalongi papa kulutu ayaka une fois na mwana ye papa kutuka une fois papa dialunga na 2 fois et puis alingaki kutu kosentir nga te ntango kaka na kompembe nde nafuka makambo ya tournake donc nazalaki bon nabi na kosambela na nga susu te après elekaki une semaine je crois papa diangenda aye na pesa témoignage papa diangenda aye ezaki na ba 3h du matin nalala na kaka mongongo ma fille nazokakisa papa diangenda ma fille 3 fois benga konedijaka mokolo ayenga te délivrance na yo ekowuta kaka epai na ngai nzambe na yo nde nazoloba bo nayebi place omondo nakanga biloko wana nakobosa nango te nakokobosa nango te donc délivrance na yo ekowuta kaka epai ya ngai nzambe na yo nakenda mpe te na vanda mokolo mosusu namoni susu papa diangenda donc nazopesa témoignage sur papa diangenda azwi ngai papa eleba ayebi makambo oyo azwi nga alobi yo olingi koyeba ngai ozolingi oyeba ngai soki naza nani alobaki na nga makambo ebele me mosusu nakangaki yango te mosusu nakangaki eza personnel alobi na nga olingi koyeba ngai soki naza nani nakomaki vraiment soko oyebi soko oke deja na bagroupe wana ozomona kaka bakimbangiste donc baidolâtre ozomona bankandi donc ozanga koyeba obabaliwa ya ndambo mais lelo yaka kopikolangako meka pop donc alobi na nga azwi nga na liboko azwi apesi nga epai ya papa elebe alobi soki olingi oyeba nga kende pa tato akolakisa nga soki naza nani akolakisa yo nga soki naza nani nde nasala mpe témoignage wana epai ya papa naye mpe nakoki mpe papa elebe navandaki na nga temps mais ezozonga kaka ezozonga nde mokomosu nakenda retrouve papa elebe na trouvé papa elebe na expliqué yango mais tout justement ndenge oyebo toza mpe na ntango wana ezalaki nini na bango ya papa elebe bazalaki na association moko mama mwelu je crois mama mwelu mitoati soki mama mwelu comme ça oui mais tout justement mama fifi tozoza na séminaire tozoparler sur papa diangenda tozolakisa bonzambe ya papa diangenda qui est papa diangenda donc le Saint-Esprit nde nakotaka kuna na bandi mpe kolanda banini wana na bandi kolanda ngo puis nazwaki ebele nazwaki vraiment ebele nde kozonga na nga malembe na bandi kozonga na église kimbongiste yango na témoigne kutu liboso papa mama nkulu tona donc balekisi nga liboso fo na témoigner nalikenda mpo na témoignage te mais papa elebe alekisi nga lobi lobango mpo bajeune bayoka parce que c'est très important na ba o baza kopima bazotika église donc mokena ko lo beze belé en tout cas ba souvenir ezebele yango na ezebele vraiment belé mais OK merci beaucoup merci na ndenge na intervention na yo ndenge obengi biso na mokolo lelo topesi opportunité okoki kotombola feti ya mbotama elamu na banani oyo bata kolanda liboso natombeli feti elamu na yembei papa Simon Kimbangu Kiangani nga nabengaka ye solution miracle ye moko apesa nga solution miracle papa Simon Kimbangu Kiangani natombeli mpe mama mwilo Marie Diangenda
vraiment Maman fête conseillère. là poye pe da zongi sanga pe so na moni ba mona moni papa Diangenda donc so na moni na ke mingi pona mona papa Diangenda Ok. pe na tombeli na ba conseiller papa Higen pour que tombeli papa Higen mais na papa Diangenda Joseph Diangenda. Ok. Oui, papa Zako, papa Bitouvidi, bango nyonso ba mama na ngai général ba mama na ngai nyonso na tombeli bango ba mama ya balongani et balongani ya ba papa na tombeli bango vraiment fête là pe na bandimi nyonso pe na ba mama surtout ba mama ya fille na nga ba mingi na tombeli bango vraiment fête elamu ngai ndeko na bino mama Fifi Ndongala oyo asalaka bilili oyo bosepelaka donc mama réalisatrice bakibangiste nyonso vraiment lelo napesi bino mwa témoignage oyo tolanda kaka tataki mbangu tolanda ye kaka donc bato nyonso beza bakimbangiste banokimbangiste mbote na bango mingi fete la. Merci beaucoup fete la mon pe tayo na libota mo. Et salibiso malamu makasi ceux qui ont bakende au lingako baki salisusu parce que otiki biso na posa. Merci beaucoup nde toyebi ete na mbalasima pe ozanga te pona kopesa biso contribution na yo en tout cas édifier biso makasi. Eza epele balasima tokolobela ya papa Simo Kimbangu kiangani donc lelo tozolobela na papa Diangenda. Merci.